Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutunyo soya ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mkola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na ye en tout cas na mekala ko partager na bino lisolo moko ndeko na biso ya mwasi na mboka ya Congo auti ko benga nga lobi Mama Bijou mekana no obeta lisolo na nga ba abonné na yo ba meka kopesa nga ta mwa batia mwa commentaire ba pesa nga réponse na likambo oyo ekomeli ngai kande nalobaka nga naza Mama Bijou abeta masolo oyo pesa toujours ka ba implice na ba via batu Mama Bijou apesa nika ba conseil Mama Bijou sala ba polémique te Mama Bijou do naza na pona kosala la bino ba publicité na bino Mama Bijou sala la publicité à maison de passage na biso o ezala matonge na Irebu A37. Merci na batunyo surtout bo pesa biso confiance o bokende na maison de passage na biso. Merci na bandeko o bo pesa ba numéro na ngai pa ya bandeko mususu benga Mama Bijou do asola bien kende sala séjour na Irebu na matonge o kozala jamais desi ba appartement na biso vomeza na talo moko ya mukie to sala bongo pona ko faciliter mutunyo so batu mingi ba komo ke na bango congé na ki pona ba faire na bango. Donc tant que peut ça moi mbongo wana ya ko réserver place et ça la accueillir et diminuer moi budget on Mama Bijou na sali place wana pour apporter vraiment de tout le monde mutunyo surtout au kende au vendre là bien au dépenser bon moi ya mukie oye ko sala opacité benga Mama Bijou ça la vraiment réservation parce que ma place na biso et elle a toujours ya kotonda tout ça là vraiment plein na souka au monde ba publicité il y a la maison de passage na biso on retient moi quelques chambres mais tout ça na 7 appartements na biso e bandi na ba $15 ti comment tu la ba 35 mais tu dois rappeler $10 ou ya 15 tu dois $10 sur mutaye ko wumela à partir ya ba 3 mois donc 90 jours de Mama Bijou à ça il a battu moi réduction wana il y a $10 parce que si tu comptes $10 par jour na fin du mois au fout à $300 au sali séjour na malamu 3 mois na ekoki ce qui peut lingo prolonger yo kaka mais benga avant parce que tu as vraiment na ba plasté. Et puis Mama Bijou ça la émission ba amser Mama Bijou lambaka Mama Bijou ça la vraiment makamebele sauf que ba temps penza et comme mo boulot. Ndeko na ngai ya mwasi na mboka ya Congo abengi ngai Mama Bijou naza lisolo moko na lingi babone na yo batia ba commentaire bapesa ngai batia ba commentaire nazwa ta moi bapesa ngai ta motivation bayebisa ngai soki na sala mabe ou bien na sala ki malamu Mama Bijou kande bozomunda nazaki na musala tema makambo ebele ya osala na lobino na kata na kolamba na sala émission oyo rapide pour la bandeko langa ba mekana ko tia commentaire ndeko na biso ya mwasi na mboka ya Congo aza vraiment na besoin ya réponse na bino na biso ya mwasi avandi na mboka ya Congo alobi Mama Bijou ngai natanga na internat na nga natanga ba côté ya ba Congo kuna na kende ki penza internat mwana mukie nalandaki ba cousine nanga ba cousine na biso bazalaka na ba cousine nanga bavandaka na internat parce que bango bazalaka na mboka bandeko ya papa na biso mingi bavandaka na mboka kuna yango ala siko ntango bayaka congé na kini papa na biso apesaki ya na ye ya mwasi ngai alobi ke zwa mwana nga oyo kende na ye kuna atanga na internat en tout cas na pasara vie nanga mingi kaka kuna epai ya tata mwasi nanga natanga na internat soki moi congé ta musu nazomi nanga kinte mais nakela nanga epai ya tata mwasi na ngai na banda sala vie nanga vraiment na internat na biso to bandaki kotanga ezali basala bâtiment moko ya bana basi bâtiment moko ya bana mibali mais eza vraiment rare pona tokutana raté parce que eza vraiment la clôture na kati bana mibali koto bana basi koto et ko sala ke eza ba période moko na bandeko yoka moi bien te esengaki ke na yaka nanga kaka classe nazonga ramena la na internat na comme il vendre ce pa ya tata mwasi nanga na sala aka ba va evena ki classe nazongi ndaku
donc tina yoka bien na bandeko sala moi ba traitement kuna na bandeki kolanda parce que na bandeki kozala nazalaki na malaria nazalaki bien te et ko sala ke na ba panda wana ba jour na bandeko kendeka école normale nazozonga zala jour mususu ba camarade nanga mingi bandoza ba kimi internat ba ye pa tata mwasi na biso ba lie ba vandi après ba zongi ba camarade nanga wana po bazaki na bazalaki na famille na mboka wana te ba bandaki penza bazaki penza ba kinoise ba bandaki ko uta penza kin mais mingi bandoza tamso ba congé moi ba 2 jours 3 jours le ba kende kin te ba ye ba vandi pa na biso. Et ça dit que jour mususu des camarades nanga ba kimi na bango classe ba ye pa na biso il fallait que to ke ko sukola na mai ngalo bibolo ko to ke ko sukola na mai bon memela na tata moi si ba bidon oyo ya mai tangu to ko mata boye to ye la ye mai pa to zaki na mo source na biso mo to ndeko ke to ka mai to memi des bidons ba camarade nanga pe des bidons ça fait 6 bidons to ke ko sukola après to rememba ba mai to zongi na mai et pa ya tata moi si et ça dit que toke ko sukola ta toke ko sukola wana donc ba camarade nanga to sukoli ba camarade nanga sukola ko mona ke oui na bango ya kozonga ekoki ngala zalaki susu na mwa bilamba mwa muke fale na sukola na sala boye ba yebsinga balobi en tout cas lokola yozo sukola bilamba oyo lokola yozo toka lisusu ba mai biso to zwaka ba bidon o mba to kende lokola to nani classe école na biso zaka pembeni anda kuna bino to tikeli tata mwasi ba bidon to zongi comme ça yo tikali kolanda biso na sima. Donc ngape na tikali na bandi ko sala mwa misala mike na zaki na ngwana na mai ba camarade na ba simi nzela ba kei na bango ko kende ba kei na bango boye na vandi boye ngape tikali na bandi siko na sisi ko sukula mwa bilamba na bandi ko sukula na tiango na mutu na mema ba mai na ngai na maboko. Donc mama bijou na mona kaka mwana mobali moko abimi na zamba aye akanginge lamba la munoko meminga lisusu musika pembele ya mai eta koti singa penza na zamba. En tout cas mwana mobali wana aviola kingai ko violer mwana mobali aviola kingai mama bijou esali ke na bon ndazo ganga batu bazoyo kate na yebi pete place nini ahutaki mais on dirait bande ko landala na mouvement na biso to ba camarade na ba kei ndaye ko bimela ngai esali ke na bimaki lisusu na ba mai wana na bizonga ki vraiment na ba mai lisusu te na bimi na ba bidon na vide nazo lela nazo ganga na ye pa ya tata mwasi lobi bon ndenge zana tozo sima nzela tokeli pa ya directeur na bino tata mwasi ke pa ya directeur loko ezaki mambo soni moyenne école na biso baganga ezate mais école ya bala mibali directeur la lobi oui to kende ti na pa ya directeur o ya za ko kamba ba garçon et pas ya responsable ya nini ya responsable ya internat wana ba ko si mandela ba ke pa directeur wana. En tout cas entre les deux directeurs ba sololi ba bandi ko yebisa fille est-ce que ko reconnaître elongi bi oui elongi wana penza na ko bunga yango te elongi wana ngai na yebi yango sikoyo balobi bon to sala sembla to kelena na basali na bango to kotala no moko totala soko komona elongi wana o signaler biso. Par contre, la première salle, deuxième salle, troisième salle, va tambour, en tout cas, fiwana a reconnaître qu'il y a mon côté. Et pour ça, là, que lobby n'angoana, directeur wana ya bala mibali, après ça, bengi saki, asala ki réunion, en tout cas, sololi, a lobby que oui, tozo luka, moi la moko ya mobali, hein, toza na besoin na ye, moi la moko ya mobali a glissa ki fi moro na zamba, babilo ko moko ndengwana, en tout cas. Et ça là qui réponse à madame ezala quitté et puis la fille ba comment ko bengi c'est la directeur wana chaque 2 jours azokota azotala. En tout cas moi la mobali wana azala ki lisusu na katikati ya salle wana te. Oui moi la mobali wana en tout cas ba mikolo wana en tout cas bandaki lisusu ko ya internat te bandaki ko ya lisusu classe te. Moi la mwasi na kanisika ke sili akutana na likamba munene boye après ayeki ozongela na ye ba normal ba classe na ye et ko sala ka ke mwana mwasi wana temaza ki mwana mukie kokola kaya sika ayeba pe makamba mibali te mwana mwasi na vandi ndeka mona apeka ba période na première nani mois monité deuxième mois monité troisième mois monité en tout cas tata mwasi na bango ndiko mona ke mwana changer mwana komi fa ko lemba mwana komi ko sanza bakena mwana pa ya métier ba ko mona ke mwana wana azali na zemi siko to ba ko ba ke mwana na za zemi et sali ke donc
tata mwasi wana azongelaki lisusu directeur mpona koyebisa eke mwana ngai mwana ya na nga mwana leki na nga ayebaki makambo mibali te tala kaka boye na ndenge garçon wana en tout cas vraiment baluka et puis basoupçon ebima batala parmi bagarçon bakimaki internat na baperiode wana bayaki koreconnaître kombo moko bayaki koreconnaître mwana mobali wana mais tellement lokola preuve ezali te balobaki mwana mwasi wana déjà basi bayebisa ye kombo balobi il faut ezala intel parce que na nde modèle expliqué na ndenge azali mbinga na ndenge aza boye pe azoya lisusu école te il faut ezala ye sikoyo etikela kaka balobi ke un jour bakokanga ye kaka parce que adresse na ye na Congo badirecteur bayebi yango tata mwasi wana pe aye koyebisa ndeko na ye na Congo alobi en tout cas ndeko na ye na Kine alobi en tout cas mwana na nga meka kotia makolo awa te ozwaki mwana na nga malamu mwana nga kendeki pai na yo nde kotanga ekomi bakama bazemi en tout cas zwa charge na ye nga penza nalingi te atia makolo na ye na Kine te esali ke tata mwasi wana agéraki yango abinga naza mama moboti na kogérer yango nga moko parce que mwana asalaki yango na nkote agéraki yango ti allez na ebandeli ya bazemi mwana bandeki kocontinue classe ti ntango zemi ekomi monene mwana kati classe mwana yango ayaki abi mama bijou na boti kobota na boti en tout cas eumelaki pe te nazongeli nanga kaka classe na nga ekosalaki mwana mpenza akomi na ba 3 ans donc tata mwasi na ngai fallait tokende bakende Kine parce que ya na ngai ya mwasi babandaki kobala ye ya na ngai ya mwasi fallait abala kutu ya na ngai mwasi asalaki coutumier tata mwasi na biso azalaki na retard mpona kozwa biso nyonso tuna nga na bana na ye tokende Kine ekosalaki biso tata mwasi alobaki ke nga na koya na délégation oyo ezali ala mboka tokoya na biso kaka tango ekoma mariage religieux mais biloko na ngai ya libala bobombela ngai ekosalaki tata mwasi na biso tobongami ekomi siko ntango ya na ngai ya mwasi alingi abala mariage religieux biso nyonso tupe tosuki basi basaleli biso bamaputa basaleli biso tu bazozela kaka biso en tout cas tokomaki 2 jours avant ya na biso mariage religieux wana esalama tokomi wana ya na biso en tout cas sepelaki bandeko nanga basepelaki parce que c'est là que au moins ça fait soki 5 ans 6 ans na kitara lisusu kinte mama langa pa sepelaki na komona koko na ye papa na biso pa sepelaki komona penga na ko mwana wana na koko la ngai na mwana nga ndenge akoli magaza ki na kanda na ngai en tout cas famille mobiba zaki content na ngai toye wana bamisala ba préparation kolakisa ba fille ba robina ko sala boye ko zongisa boye en tout cas biso pe na mboka toyaki na biloko tata mosa yaki na bataba toyaki penza na ba makemba toyaki na biloko ebele esali ke en tout cas to bandi pe ko bongisa kolamba po to lukaki tozwaki sale mais kolamba biso moko to lamba ki to lukaki na biso traiter te esali ke to lambi 2 jours wana kolamba et comme 8 jours ango. Donc moi si fallait alata et pas ya famille na ye mobali pa ko lata et pas ya famille na ye après si malangonde to bakuta na kaka na église et ça dit que ya na ngai abongami ba mutu moko yaki ko maquiller na ndaku voiture liboso ekei papa la biso akei mama la biso akei batu ba mère ba misusu ba koti na voiture na ya na nga mwasi biso il fallait to landa 2e tour ya na nga mwasi akei na ndenge bakotisiye biso tozalaki te biso tozalaki na mwa retard to kolanda après tolandi après na kutaki déjà ya na nga liboso kuna na mobali na ye ngape na ye na vandi wana tozosepela pasteur asali prier asali église topamboli bango sikoyo komaka na ndenge baye mpona bamarie babima donc bamari tobandi kotia banzembo wana bamarie babima et donc vraiment ezalaki très bien esengo makasi koyaka bazoya boye kana musika mama bijou na ye komona mobali ya nani ya sœur nanga mbala moko nzoto na ngai ba chair de poule donc telemi na sentir mabe na sentir que neti jour wana ya viol ezongelinga na mutu ko sentir penza ke neti wi na moni penza mutu oyo aviolanga na moni longi ya mobali ya sœur nanga e rappelinga makambo ebele do pona na moni non o bakokala ya modèle ndenge nini garçon aviolanga longi de ka lokola mobali ya sœur nanga
beta maboko nazo bina même motema nange ezalaki bien te ba marié ba yeba leki ali biso siko ndenge ezala il faut to landa na sima to landi na sima papa wana ti toke tokotisi bango na salle et comme siko ke ta bato ba kopesa bambote banini nga lobi bon il faut ngapela président na ko profiter tant famille ke de kopesa cadeau nga pe fona ke de kopesa mbote na mona e penze longi na e boye et puis na ya na ngai na sito na komi déjà pembeni ya na nga ko présenter ngai na saki toujours kana cadeau na nga na mwana na nga wana na maboko et comme ke ba famille baleka nga wana pe na koti na mwana na ngai wana na mimi mwana na nga wana boye komi wana na yambi ya na ngai na yambi mobali ya na nga na talie boye na telemi siko ya na ngai abandi ko présenter ngai bomoni na betela ka lisolo ya leki na ngai banda otanga na interna yeyo ba yaki kaka pona makambo yo mais azana mwana na yeyo natikali ka bona otala ngai non c'est pas possible muto a viola ka ngai yeyo alobi non ezaka ka ye siko esali kina wana moya kolobelo kote mais na ko nazaki lisusu ngate na ke kovanda na bandi kolela bato bazalaki pembeni na nga balobi pourquoi ozolela nga habité na kanisi makambo ebele donc na komaki mal à l'aise bato bazobina nga kuna nazolela bato baosala boye nga nakomi kolela pamba kosala ke na coutume na biso premier jour bongo bazonga na mwasi na ndaku tozonga na yo na ndako et puis lobi na ngonde faut tokende kotika yo esali ke feti sili tozongisi na ya na biso na ndaku famille mobali pe bakei famille mobali siko ba ya kozela biso lobi esika mwasi ya mobali esika mobali wana bongisi pona ye na mwasi na ye place bakovanda tokabwani wana après bon tokei ndenge ezalaka la tovandi toye tolali na tongo tolamuki bo ba misala ko simba et comme siko tokende kotika ye ba cadeau wana tozonga kino na ndaku faut ko kende kotika ye siko na ba cadeau biloko nyonso to ko kende kotika ye na ndaku alibala na ye esali ke ngape fo na kende kosala ke papa biso wana tobongami ngala lobi lelo penza ngai il faut na loba likambo eza na mutema na nga soki eza ye te problème eza yango te soki pe ezali ye lelo il faut elobama bandeko langa ekomi sikoyo toke kotika grande sœur na libala na ye tokei wana tokoti bayambi biso ya grande sœur na biso azako na lati kaka kitoko po ye moto ote kobala lobi en tout cas tokoti pe mobali na ye balati très bien ndako wana pe biloko balambaki bazozela en tout cas ezalaki vraiment fête ezalaki vraiment esengo jour yango donc ale toye wana topesi pe beau-frère na pesi pe beau-frère na ngambote ya malili kaka siko tango tovandi biso nyonso tunga na mutema na bina mwana na ngana na mutema na otala mwana na ngana otala papa wana otala mwana na ngana otala nani mobali ya na ngai ngabi bakokana ngabi jamais lelo penza ngala kobimisa vérité na kobimisa na loba kaka kovanda kitango tovandi biso surtout na salon tosi ici kolia sœur na ngai il fallait que la chambre na ye yaka déjà kutu na ndako wana yebi na ye biso tozo visiter ndako na ke na visiter ndako ya na nga na ye na vandi na zaki vraiment malili après si malango na bandi siko to vandi biso nyonso tu wana bango ba pesa ka ba sisi ko pesa bango conseil ndeni ba kovanda nga pe na lobi en tout cas oui bo vanda bino malamu nga pe na souhaiter bino ba bonne chance mais nazana liloko moko nazo ezo salanga pasi nazoyeba te soki naloba ou bien naloba te bato babilanga jour esengo boyo ozana eloko ezosala opasi so ozana eloko mo ezosala opasi comme conseil eloko mo bokoki koloba ya na nga alobi ozobomba mpona nini loba so ozana eloko mo ezoderange yo conseil okokopesa ngai ya na ona koyoka esali ke oui abi bon mama bijou sikoyo na moma wana nayebisi tata mwasi na nga nabi papa tata mwasi nabi na ye ozwinga mwana moke obokolinga oyebi nga bien oyebi ke avana bota mwana oyo nayebaki makambo ya mibali te obo nyonso tu wana euti wapi toyebi ke oui obotaki mwana na yo ozaki na volonté na yo te famille mobimbe yebi mais tika koloba makambo ya boye donc belle famille baza awa habité nazoloba bongo parce que ngamo na yebi eloko na lingi naloba botala mobali ya yaya na mwana na nga bakokana su ndenge nini yo pe mususu makambo nyonso loba bakoki okokana ndenge nini yoka yana
en tout cas atangi ko bale kina ya bi vraiment kamoni no sala nango bakokala ndenge nini abi botala nanu bino moko batusu babi o mais bazala batre famille kakati famille zala ka bongo kwa bali ya ngona komi mwana komi kolandelongi na ambiance abi non eza pour na bongo te pour la bali ya mwana nga komi kolandelongi na non c'est pas ça na zindini na yebisa bino likambo moko na mekotuna nanu mobali ya nanga soki ezali eza bongo te en tout cas alimbisa ngai mais nga naza na likambo na loba donc atuni mobala ya na otanga na internat boya tangi kombo mobala ya na lobi oui ya na lobi oui ya uyi pa tanga na internat sala vine mo bima na internat azonga ki ka tango papa la bango azozanga muto ko gérer biloko na ye ya ngona zonga ka awa abia OK otanga na internat wana na nebo zaka na internat mobala ya na bon siko nyoso to ne salini abi oui ozaka na internat oyebi est-ce que donc fimoro boy na kombo ya boy pas zaka na internat na bino ezalaka ngai bien ngala bande ko yeba bana basi kuna na internat te parce que côté la bino ezalaki moi passe pour na biso to kota ngala yeba ki vraiment ba fité abi OK oyebi mai boy oh mais mai biso tonde ko suko na internat tonde ko suko la wana na yeba ngote ndenge ni abi bon abanjolila abanzole ba yo uzolela lisusu nini ozobebisa biso toza jour esengo yo bandi kolela lisusu nini makambo nini yana bi vraiment yo il fallait ka otika na ndako tala makambo zala nango après abi ya naza zo bate likamona ina loba ebebisela yo libala te ebebisela yo libala te ko changer libala na yo te nga naza na esengo ya na biso ya liboso ya mwasi na famille ya bali na esengo makasi na ye hapo na obebisa libala na yo te mais naza na likambo mo ifale ka na loba mais yo ko continuer libala na yo ka ndengeza yo ya ngali libala na ngai ebeba pona nini na makambo yo zolela mamba papa na yebi makambo te abi bon ya nde nazoloba boye ye mobali na yo azaka na internat wana ngai tata moso yebi nani mayo na ko sukula ba viola ngai muto a viola ngai eza mobali ya mama na ngai po pesi mbwambwa boyi batu nyoso tu panique koti wana sikoyo mobali ya na muto a viola ki ya nani oyebi ko viola ka fimo boye na internat mobali ya tie misu na se mobali ya banzolila yepe mwana moso na banzolila mwana moso ya lobina mwana tele na tele mesika azali na koleo ezati parce que komi mobala ya na ngai tala mwana otika nga na zemi mwana ye pito pale kotie ya banzolela ya lelila ya lela lobi biloko na ya kina mwefa zonga nango ya lobina kotika la susu na ndako ala te jamais koki kovanda na mobali oyo aviola kaleki na ye jamais koki kovanda na mobali oyo abotana leki na ye déjà ekosimba te abi mama bijou nga mona ko pesa leki na ya na conseil ya eza makambo le passé mais fallait ka na loba na oka ko zala likambo na mutema na ngate oka ko zala likambo na mutema na ngai te il fallait ka na loba boyina boye mama na bango bandeko na ye balobi oui il fallait kaka oloba mama na bango banzolela biyo mto bebisela nga mwana na nga mwasi okomi susu na bokilo na ngai na lelo kosala te papa na bango très déçu en tout cas ba famille na biso penza bakende ki balobi ke en tout cas ndenge ezali wana tokozonga lisusu lobi pona kosolola lisusu bien mais en tout cas pona lelo tokei totikeli bino mwasi na bango aboya lobi na kozonga na bino mama bijunga na bengi yo sikoyo na sala ki mabe oui en tout cas bandeko langa bo excusez nga vraiment charge ezo silanga en tout cas yango wana vraiment na yeli bino lisolo oyo bo mekala ni ko commenter bo yebisa biso ndeko na biso ya mwasi asala ki mabe ndenge bimisi vérité wana il fallait kaka bomba ngo vina e mobimba ou bien et puis ndeko na biso oyo abali abomba libala ou bien continuer na libala na ye conseil nini boko pesa pona ndeko na biso ya mobali oyo a viola ki belle-sœur na ye sans ye ba ke un jour akokoma belle-sœur na ye donc conseil nini boko pesa lisusu na ndeko na biso ya mwasi oyo autaki kobala et puis lisusu nini mwana mwasi oyo azana mwana conseil nini bokoki kopesa ye en tout cas bandeko bo commenter parce que ba commentaire batangaka bo commenter il fallait mwana mwasi wana kufa na likambo na mutema ndeko na ye ya mwasi wana azongela libala wana ou bien akende na ye kaneka ke ko vanda suke pa parents na ye akende libela
En tout cas, bandeko nanga, merci beaucoup. Partagez vidéo massivement. Et puis, ça rabiso ba conseil. Partagez vidéo yo commentaire na yo j'aime na on a nango besoin ko kende te tala ba publicité na biso à maison de passage na biso na suka. Mama Bijou na lingi bino mingi bo s'abonner massivement na Bidor TV. Ndeko zo talanga benganga pesanga histoire na yo na kobeta on ka ndenge na beti oyo. Merci beaucoup. Ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Ba bokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso surtout. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau. Appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine biso. Yango cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine.